Boa noite, Kiembote, Koana ne Congo. O programa de hoje vou falar em Lingala, Kikongo, também português, se for necessário. Bandeko na kolobala Lingala. Ngai nazali toyo ne Congo. Ndeke oyo ayaka na basango po ayebisa bato na mboka ndeke azala na zamba. Amonaka oyo eza kuna na zamba, me bato ya mboka bayebaka te parce que baza na mboka. Akoya na mboka ayeli bango sango. Soki lion aza koya na mboka, ngai na koyebisa bango ke bosala attention, bosala minduki parce que lion azokoka biloko kolia aza na nzala. Bandeko, kombo ya programme na biso Ana ne Congo. Ba descendant comme bana ya Royaume Congo. Na kosenga na bandeko ebele bo s'inscrire na programme na biso. Bokota na YouTube. Eza nango gratuit. Pour s'inscrire. Comme ça, chaque fois dans un programme, tout ça la vidéo souvent, bokomona ngo na mir na bino. Bandeko, na kosenga bino lelo bo fongola matoi. Bolanda oyo na koloba. Na koloba na ndenge tokolaki parce que bino boyebi ndenge tokolaki. Na ba para na biso. Tango tokena ba mboka bapaya. Ba oyo baki na Angola ndenge tokolaki. Partout où nous sommes passés. Donc na lingi na zongisa moto moko na place. Soki na silisi koloba tango boko vanda video oyo bo bandela yango ba o bazali marié bo solo na basi na bino na ndako na bana na bino. Bozo a conclusion. Comme ça botala oyo nga na lobby. Ezali ya solo to ya lokuta. Mais na kozongisa moto na place na ye. Amona tata na ye na mama na ye. Na ndenge bakolaki na ndako. Na oyo tata na mama azalaki koyebisa bango na ndako. Mais bato bayebi yango te kaka bino bana ya bazombo. Soki na bana bazombo na lobi bangole oyo ya bakongo kobanda Kabinda, Wij, Mbanza Congo na ndambu ya Bengo. Bolandanga bandeko. Bandeko nakoteya kaka. Nakoteya, nakopesa makanisi na ngai, nakofinga mutu te, pe nakolobela ekolo ya mutu te. Mais nazolobela kaka bandeko oyanga. Bana ne Congo oyo ya Angola. Ba oyo bazalaki na Angola baye poto. Ba oyo pe na Angola na Angola bakendeki te baye poto. Na kozongisa bino na sani wana ya tata na mama. Bandeko bofuna matoi. Bandeko na ngai nakobota na biso toyekolaki ke komi pe tokoli toyebi ndeko soki moto alingi yo te. Soki moto alingi yo te. Azali koyebisa yo. Yo muzombo oyo. Adi yo muzombo moko boye. Bandeko na limbo la muzombo. Soki ni mutu alobi no bongo azomona yo moto te. Azomona yo eloko. Azomona yo eloko oyo ezanga tina. Ye aza mutu, ye aleki valer. Ndeko bola na toli na ngai. Soki omoni moto wa epsio bongo, misu na yo emoni yo. Makanisi na yo e comprendre oyo ya lobi. Oyo na limbolili yo.
ozali eloko te na miso na ye, ozali moto te, ozali soki mpe ozomona yo nzete, soki mpe libaya kaka ye mpe ozomona yo muzombo moko boye. Bandeko kozongisa te. Boyebi ndenge tokolaki. Bandeko nasengi bino banda lelo bozongisaka lisusu te. Kosilika te, zwa oya yo biloko kende ndenge toyekolaki. Soko lobi te akoba moni kutu ye azana kumba na munoko likambo te. Ndeko kende. Na kopesa bino na conclusion na oyo nazoloba. Ndeko kende na yo, me misu na yo emoni, omoni wana mbeni na yo, ennemi na yo. Misu na yo elakisi yo po omoni ye. Moto wana na vi na yo ekarte ye. Naepsa bino eloko moko, bino baki Kongo boyebi yango malamu. Ba mikolo baza koloba ekifietete. Voilà nanga bien. Kifietete vo kinyonya. Kinonia. Ngai te hein? Ba mikolo tokola kinango. Babi ekifietete vo kinonia. Kakala yentako. Nanga vo ngeye ukunteta ngangu zikondele. Yovo mbangu kondele engeye. Ekifietete vo kinonia. Ngai te tango tuzokola toyebaki yango deja. Kakala yentako. Luzekwa levo ekifietete. Kakala yentako. Ekifietete kwa ekifietete. Kakala yentako. Nanga vo ngemba nge kunteta. Ngangu zikondele ngeye. Yovo mbangu kondele ngeye. Bandeko nanga. Furumi azaka na musuni te. Azana musuni za wapi? Wange tete kifietete. Wele bage mbele. Mbangu kondele ngeye. Yovo nge kunteta kondele ngangu. Okonda kwa ni mutu bisi. Ikifietete no. Okonda kwa ni usuni le mvuka. Okonde nsuni. Oyo muzombo moko boye, yo muzombo moko boye. Yo zo silikila. Siko silikile nini? Natuli milo bo silikila nini? Yani vuidinza. Banda lelo toyoka lisusu toko bobundaki yo tala boye na suki wana na leki. Bandeko na ngai bino boyebi ke moto oya lingi yo te aza ennemi na yo. Est-ce que enneminité boza nango eza facile pona kobongisa yango? Ba mikolo balobi kitantu kakina elongo ko ekitantu ukonde longo nangavo loloka ilolo ziana. Soki deja okomi ennemi ya mutu kisi ekobongisa yango ezalaka te. Kaka bolimbisi to bolimbisana. Est-ce que ennemi oyo ye aye nango envers yo ezana tina? Bongo soki yo ozana mbongo koleka ye kaka wanzala. Azana posa mbongo na ye ekona maboko na yo. Soki boyoka na ndenge nini? Soki posa na jeleki no afa boma yo po mbongo ekona maboko na ye. Ndeko na ngai boyoka ni kozala te, pe ko limbisa ni kozala te. A moins que yo zoba ondima yango. Mais posa na ye eko kokisama parce que ye aza na posa ya mbongo na yo. Bandeko na lobi kaka. Yo muzombo moko boye, yo za muzombo moko boye. Misu na yo emoni ye, pe yoki ye. Soko yoko bondela nini? Yo za na yo eloko te. Bandeko, na yoka susu teke,
muzombo aswanaki to abundi po bafingaki muzombo to ndimaki muzombo na biso. Mais nakopesa bino solution nini foto sala. Bandeko ba yebisaki ngai kikundi kakimanisa manisa padakutu kikundi kimanisanga kipangi kakimanisanga ndeko na ngai oyina mboka mundele okute na moto sali na ya métier bakomi proche nzoka nde kaka na métier wana pe jalousie ye yo betaka bakayu ye ayibaka na yibako bakopi simba sute yo kayu moins 20 biso na ngalo mika mo lia ki moins 20 et moko ta ozolia ili mo moins sopa avant moi entrer et puis ko lia bono somaki komate mais olingi kaka no et moko il faut na mesa bolia na lutu na fourchette na basani ya mbele mosusu makamona yeza na ngo d'accord te bosala attention ndeko na ngai camarade ya mboka mundele ukoyo ko boma yango kasi oyo botaki mboka moko posali culture moko posamba makambo moko moyo boma yango endiona pangi yako endiona pangi yako na dibwe uno dibwe mbazi yenge yani kuzombo lubu luvutuka yenge yani endiona onkaka okena mboka na ye bofungula motoi naza koteya kaka nalingi te oyo nakoloba bato babalola yango soki ndenge nini te nazotanga kombo ekolo te ya mutu te soki loko te nazoteya kaka bandeko oyanga bandeko bolandanga malamu oyo naza koloba bamikolo balobake kitina malu emesoka monaki yo ndeko na ngai toza na poto ndenge tozotambola boye kitina malu emesoka monaki yo evoka mwene moko yani meso voka nyemutu bwidi mulu ndeko na ngai na etamboli na biso ya vi na bamiti tozosala soki miso elakisi yo enemi na yo vombeni esili ndeko na ngai zonga nsima tika miso elakisi yo ya wana tina ya miso po yo mona enemi na yo monguna na yo bandeko soki yo tamboli na nzela libulu eza liboso na yo miso emoni te ndeko na ngai na libulu wana okokweya parce que miso emoni te mutu moko te azotambola na nzela alingi na nzela ya vi na ye libulu eza kuna yakela kokweya na ye abukana akota kuna libulu kuna nguma na se almela ye alinga yango te soki kaka miso emoni yango okomona ye akati nzela mosusu akimi libulu po akweya te bongo yo muzombo oyo yo bino bazombo kasi miso na yo emoni te bandeko oza muzombo bandeko na yo oyo balobaka portugais balobaka monoko mosusu te bandeko na yo salaki camarade na bango bokozonga mboka moko ekuya lelo ekuya lobi yo na ye mboka moko bokozonga na mboka moko na yo na camarade wana bandeko na ngai tango toyaki na Angola toyaki na comportement moko boye ezaki comportement ya Angola te bandeko na biso bazokamwa me bato baza bangole te boyebisa ngai biso oyo tozonga nani oyo azanga ndeko oyo abimaki te nalingi bokomelanga kino ngai tobimaki libota mobima na Angola tozanga bandeko oyo babimaki boyebisa nga soki bato wana bakisistaka bokomelanga ke no biso tobimaki na Angola tokenda mamboka mosusu bandeko oyo babimaki te baza te na libota na ye biso nyonso toza na bango ozongi mwana mama kulutu me bino bobimaki mama kulutu bana na ye babimaki te biso nyonso kobandaka Binda Zaire Wij Bengu toza na bandeko wana
e bandeko wana bamuliki kino bino bozana comportement moko soki ndenge nini lelo oyo na Angola tokoma kobalana na bandeko na biso naza na ndeko moko ya mwasi kombo na ye Isabelle da Costa mokoso na yebisi você nawe Angola na elanga abilanga aza mutu ya lunda ya kwanza sul kwanza norte Isabelle da Costa ela de kwanza norte abilanga não amano eu sou angolana ngabi ata to marido elanga abi meu marido é do Zaire é angolano nós que não sabíamos a verdade da história alobi mobali na ye é do Zaire é angolano não sabia da história, a verdadeira história de Angola. Agora ela sabe. Leki na ngaya mobali falecido Koikijo. Azaki na mwasi moko ya mulata, azaki ya Benguela. Era do sul. Outro dia, ela me disse, mano, nós não sabíamos. Mas agora entendo. Que é angolana, que não é angolana. Que é angolano, que não é angolano. Nós de Angola temos também mulatos, angolanos. Nós temos mulatos, que são nossos irmãos. Nós sabemos. Que nasceram conosco, mesmo sofrimento. Mesmo que mulato, em Portugal, não sei aonde, ele não tem nada. Ele cresceu com a mãe, com aquele sofrimento, pão, mandioca. Nós de Angola são nossos irmãos angolanos. Eu tenho muitos que eu posso citar os nomes. Nós sabemos. Estou a dizer isso ao povo angolano. E alguns mulatos estiveram conosco na mata para lutar contra o português, para libertar Angola. Mas se você ajudou o MPLA para lutar com a UNITA, então a UNITA são angolanos, nossos irmãos. De carne e osso, a UNITA. FLEC, FNLA são nossos irmãos. Nós aceitaremos vocês, porque vocês também ajudaram o MPLA. Mas vocês não são donos da terra, não. Somos donos da terra, nós. Porque vocês vão acabar a reclamar a terra um dia. A terra, mas vocês não viram com a terra, não. Só aceitamos, demos-vos nacionalidade, mas não demos a terra, não. Bandeko, oyo kanga malamu lelo, ye tete dioko, ye katuli mwanzi. Bandeko, ba mikolo balobi, keto dia dingi, ketuka. Keto dia dingi, ketuka. Ndeko na ngai soko moni muto zoyi na yoko leka. Omibatela. Ngai. Misu la kisio ke no muto alingaka yote. Yo mzombo moko boye. Yo mzombo moko boye. Yo lingo bunda omilakisa. Omilakisa nini? Olakisa nini? Kiza makasi, kiza mzombo te. Te? Muza mzombo te. Uza angolea solo. Kozo munduko bomaite? Zala fier na yango. Mais il faut yo olakisa ye ba capacité na yo, ba valeur na yo. O ye a yebite. Parce que ça na ignorant. Soka na kindoki na ye elakisa ye mzombo te valeur na yo te. Fa finga yo. Lakisa ye valeur na yo, munene na yo.
ata gangi miso kolakisa ye ndenge miso elakisi yo ye pe akomona ba grandeur na yo oyo kotikala akozwa solution nango nakopesa bino ba solution na ndenge pesaka ba conseil oyo bandeko kikundi kimanisanga kasi kipangika kimanisako ndeko na ngai muto chene ya miti boyeba na poto buta musuka linyo so mzombo ndeko na ngai boma miti wana oya bota makina yo azali ya sul azali ya nord azali ya ouest est yende kona yo ekuya lelo ekuya lobi bino na ye na Angola wana yangi koluka soka silisi epe na mboka na ye ukabwani kozana susite ozana bande kozana bakotela bango pays moko sala miti na bango bayebi ke yo ozalia lelo na Angola komona mutu ya sud abali kuna Eduardo Saldania abala brésilienne akumani ke Eduardo Saldania e Angolano azita kena de Bengela entendeu que a final o falecido Kijo era angolano eba Congo. Isabela Costa entendeu que a final ba Congo nous sommes langas, são angolanos, são muitas, eu posso contar muitas. Natangi kaka wana na continuer bandeko na ngai kilukila imbuta mbuta mutu kilukila mbuta soki yo omibateli te etali yo omibatela soko monike yo kingandi yo muzombo kobunda te koswana te banda lelo esili zoma kolona yo kata kuna yo oza eloko te mutu eloko aza mutu tika yo za nzete salaki ya misela ba nzete na bamboa oyo bokokani bandeko na ngai j'espère que na tei bino mais bandeko mabele batekaka yango te mabele bawelaka yango babundela baprotezaka yango moni bapalestinien baza ko se sacrifier likolo ya mabele bandeko na biso baangole oyo batikalaki babimaki te baza bazoba te mais gouvernement oyo eko gouverner bango ezaki motema mabe elingaki ekabola bango parce que biso tozaki na mayele moko ezali incrédible mayele na biso ezali incroyable pardon mayele moko incroyable alors gouvernement ya impela abangaka bakongo pour la capacité intellectuelle na bango, pour la savoir faire na bango. Il faut que kabula na peuple angolais. Le peuple angolais assis à comprendre. Bomoni ba komi ko bunta ba paya o bazana mboka. Bomoni ki batula ki na Angola lobi ndoki baza ko tumba moto ndoki batula ba bima. Batwana ba yebi ke biso tozali bandeko na bango. Bien que inquiété mais ils ont compris que non bateau ba kendi mais pourquoi tu connais ce que mboka na bango bazongi pourquoi ba mboka musute bande ko na ngai sikoyo to bongama to sala effort to telema to sala ba pétition to menacer ba mikonzi pour na aéroport na biso ezala biso moko to bandela nanu ko récupérer aéroport comme ça mutu mususu abima lisusu te na aéroport wana ke de libanda na kombo na biso likamba liboso nazoyebisa bino yango oyo bofinga batu te bobunda na batu te
tozali bambwa tozali eloko te mais biso bambwa totelema eloko ya liboso tosala nga na se na bandi yango si nabengi bato ndaki na bango na armée nabengi bamikoti bavie oyo nayebi aéroport na biso oyo azali mopaya azosala wana alongwa o nosso governo, o presidente João Lourenço, se for o verdadeiro angolano, os comandantes da segurança do Estado, o SIC, o CIF, seja for no aeroporto, queremos verdadeiros angolanos. Ah, porque nos deram nacionalidade, são angolanos, tá bom. Mas há sítio onde que eles podem trabalhar. Há também sítio onde não podem se meter. Por exemplo, na segurança, no aeroporto, precisa ser angolano verdadeiro. De carne e osso. Para a segurança, para ver quem tem direito de sair do aeroporto. Il faut un vrai angolais à voyager. Mon père a voyager dans l'aéroport, il faut un passeport et un boka na ye. Tozo senga bandeko na ngai, soki to bandi na aéroport wana, to bandi ko kanga bango, to ko kanga ba frontière. Soki na aéroport déjà, to longoli yote, na kupenda na shima te. Aqui Angola é português Kikongo, o mundo, o vimbundo, não sei o que, ngangela, yeah. Nós não queremos ouvir no aeroporto, na kusema, na penda, na pica, na iko wapi. Não queremos isso ali. Não queremos isso, por favor. Você pode aprender português na Coimbra, em Porto, não sei aonde, com o dinheiro de Angola, tá bom. Nós ajudamos. Mas no aeroporto, queremos verdadeiros angolanos. Que deram sangue. E gostei de ver o povo angolano se levantar. Jovens angolanos que levantaram. Queremos verdadeiros angolanos em todo sítio de Angola para defender essa pátria. Só que no aeroporto na Bissau, ba vrai angolais, até ba bonga ni ba fourmi, até ba sali ba passeport ni mutamutu, ngai motokola ngai na aeroport subo tchengai, fourmi alekate, pesa alekate, nene alekate, ngunga alekate. Putango zia na moni yo. Zala kuna. Zala kuna. Ngai. Aujourd'hui, je regrette. Ceux qui n'ont en Angola, mais ils ont un aéroport. Nga. Vieille Vieille na mon idéologie na yo. Oza kolo banabiso. Manu. Vieille na aéroport. Na yo kasu kombo na yote vie. Ceux qui payent de Santos a bomisa yo. Parce que yo zoko ba secret. Vie, je me souviens, Veaya, au solo banabiso, na bombi yango. Tango zaki na maki, tango zaki na samizanga, Veaya, ngai na mayenda, au solo banabiso. Olobi na Kikongo ya l'État, okoti na Kikongo ya Soyo, okoti na Portugais, okoti na Lingala. Veaya, muito respeito, mano. A todo angolano que se vai se lembrar desse mais velho Yaya, estava no aeroporto. Nos contou muita coisa. Eu e Mayenda, que era um congolês de Baixo Congo. Bandeko, ndeko moko como na Franklin Moko, aza congolais historien. Bokota na YouTube, bokomona ye. Beta Franklin Moko na Facebook. Azokoma histoire ya bazombo. Lui il est congolais, il est de bas Congo. Mundibu. Mais azokoma vraie histoire ya bazombo na Congo, Léopoldville. Bokota Botala. Botanga, il est congolais. Bandeko, grandeur na biso,
to bunda na batu te to finga batu te mais ezala na misala na biso oya fingi yo otiki camarade oloki camarade ya bambwa ndenge yo zali mbwa bata nzete ndenge zali nzete to banda nano na aéroport ozana ndeko oza mokonzi yebisa ye na aéroport batia batu na biso ozana camarade zakini na service militaire yo kima ya tikala mokonzi na Angola benga ye yebisa ye keno na aéroport to changer batu na biso to kanga oyo nyonso azali mwana mboka te na mukanda na biso nyonso tu baleka susu te ngasi na bandi yango deja boyebi ke ngai naza na batu na boy kotanga parce que mingi bamona nga na poto bakanisi nazalaki mbwa soki meme na ye koluka kaka te nazalaki meme te lisolo na ngai nakoyebisa bino yango jamais mambo kutana mutu ayebisa bino lisolo na ngai moko nazalaki nani nasalaki wapi bandeko na nga soki tozwi aéroport tokangi yango nanu bongo tokende ba frontière bongo tokosukisa na rouge ka ndeko na ngai makambo nayebisi bino soki tosali yango nyonso tu na Angola esalami nango na kimia nyonso ndeko na ngai bakofinga yo susu muzombo te napesi bino parole na nga bamikolo oyo tokobanda kaka kosala na ba Zoom na ba Facebook to parler kaka sur l'histoire ya ba Congo ya Angola mikolo oyo bokomona ngai mois oyo de semaine oyo ti mois prochain tokokabola yango mokili mobimba to bundaka te to swanaka na batu te seulement la vraie histoire de bazombo de l'Angola c'est tout. Entre-temps, tout ce qu'on a dans l'aéroport, na biso, ba frontière, bon toke na rouge ka, pour moni makamuni surtout oyo et ko sila nango. Toli na nga ya lelo na suki wana, ko bunda to yoka susute, ko swana to yoka susute, ko finga na YouTube ça la susute. Poko malamu na bilo ni surtout. Itoyene Kongo.